naza ko avertir bato bazo sala complot contre Wayambo. Bato ya IDPS L Félix na bato ya PPRD boyeba ke Bokechi Wayambo azaye moko te. Ngai atake représentant ya tous les né Congo toza sima na ye. Eloko moko na sepelaka na Wayambo chaque fois répétaka loba ke peuple moko azo vivre na ba rumeur, peuple moko azo vivre na ba sentiment. Donc peuple congolais jusqu'à présent azo comprendre position à peuple mokonzité. Non, moni na moni bitumba tozo bundela mototé. Tozo bundela 60 millions de Congolais. Biso tout na bato bazana ba compréhension. Na bato bazobunda juste biso tout outil kati ya nation congolais. Et toboy infiltration, toboy makambo to solo et bimaka pour na peuple mokonzi za discipline. Je pense que au participer na peuple na réunion peuple mokonzi moni muto aswanité, muto abundité, les autres qui s'appellent ah ils ont maturité. Donc on se bombali na molili et ko bimana ngoka na polele. En tout cas ngai Bokechi Wayambo po muta somba ngai za passer. Moni tout d'abord ndekona Moïse na mona été na solola na été na téléphone na été na ebi pété na vana na été. On a biso peuple mokonzi azui leadership ya mututé. Peuple mokonzi aza ko travailler na batutu. Tout bayi kila mala mimpa. Tout bayi kila malo akukala bantu ba moi. Baluka tena bananga bilumbu to. Tout boss tout bana ba mu Congo. Mu diaspora tout bana ba mu Congo. Tout fuilanchini bika peuple congolais tozalaka uni bitumbo tozala uni po tokomi na déjà na tango ya libération donc totika ko patana na oyo boye wala ba distraction. Mbote balandi ya www.masolo-yasika.com. Vous allez le 31 octobre 2015. Vous allez à Nakati ya Rotterdam. Tu yamba ki peuple mokonzi c'est là qui réunion awa ndenge bino nyonso boyebi ezali keno réunion bazui système yasika réunion nyonso oyo kusala ndenge likaki na oyo likaki nakati na colonne keno ezala filmé te mais après réunion yango 18 ans ya kozoba ndeko to filmer bango moko tozana ndeko et so awa bien parler oyo bino nyonso boyebi alobaka malamu ata vraiment comme voilà vraiment ba pesa ye ebongela ye bon tokotuna nous tokosana mbote ndeko et so en tout cas mbote mingi surtout bana Hollande merci na présence na bino tellement tant to sali réunion boyebi kaka ke toboy infiltration toboy makambo to solo et bimaka pour na peuple mokonzi za discipline. Je pense que au participer na peuple na réunion peuple mokonzi muto aswanité muto abundité les autres qui s'appellent ah ils ont maturité. En tout cas merci mingi na bana Hollande surtout na msala bosa to ko le kana kutuna d'abord mokona lelo zyango ngoli maboko ya kwemba peuple mokonzi na kati na mboka Hollande. Non, biso to sepeli parce que to monique ba grand combattant ko la papa Jean Cobra ba yo mo na parti la belle ba parti de Jésus ba Black Mumbele et ba Coco de Rosi moi ba kombo ekimi tellement ba to azaki belé moi na maîtriser ba kombo to ezali en tout cas ba yambi biso eza ko lakisa déjà que bolingi mboka po biso to ba Mumbele to ba représenter à peuple tango muto ayambi biso ayambi Congo quoi donc ayambi Congo donc Nzambe apambola bino na musala bosala obo yambi Congo na kati ya Belgique ya Hollande. Oui, tokoleka la kotuna santé à peuple mokonzi. Oui, santé à peuple mokonzi ezali eza bien tellement to uti koleka ba bitumba minene o elekaki les 28 na elekaki na France ezalaki grâce pe à contribution makasi ya peuple mokonzi on a ba combattant tout ba travailler mais peuple mokonzi otambola nango bien to komisiko ko travailler ba stratégie surtout pour un soulèvement populaire que eloko ni to ko sala pour peuple abima
ou bien après soulèvement populaire, après Kanambe, peuple Mokonzi, et l'on a quoi apporter na Kinshasa, donc na Congo, on a surtout aussi la naba oyo bazo maltraité peuple congolais. Peuple Mokonzi, pour na bazali ko na biso na masolo ya sika exemple bala liboso vraiment tout na ko bande ko na biso banda biso na nzela ya masolo ya sika ba ete peuple Mokonzi ezali ni plateforme parti politique ou bien biti nango ezali ni ezali plateforme parti politique peut biti nango ezali ni. Non, peuple Mokonzi c'est un mouvement de pression donc ils a plateforme quelque part, ils a mouvement de pression oyo et peuple Mokonzi est botami par rapport na makambo yuti koleka na escroquerie na muibi ya ba politiciens congolais. Yango ebotisi peuple Mokonzi tango tomonaki ke ba politiciens ebele bazo rouler peuple ba osaka na peuple mais mutu moko akoye koyeba koloba vérité te. Yango peuple Mokonzi botamaki po eloba vérité. Donc peuple Mokonzi eza plateforme oyo eza koloba vérité eza kobanga mutu te soko sali malamu sa tolobeli malamu soko sali mabe tokoyebisa o vérité ndenge likambo ezali. Donc peuple Mokonzi botamaki à partir ya muibi. Oui, outi ko soulever le komoko a lobby soulèvement populaire. Soulèvement populaire, vous allez kolobela yango tango nyonso soulèvement populaire peuple fois te na kati na Congo. Kasi tozali komona soulèvement nyonso so tozungi na 1959 peuple atelemaki elandamaki na ba politiciens na sima na bango. Mais bino a vous allez na libanda ya mboka. Na kati ya mboka kuna relation nini? O bozali na yango na batu na bandeko na biso ntoto baba opposant bana na kati ya Congo pe awa na kati na libanda ya mboka bozana ba relation na banani. Bon, toza vraiment na relation moko boyete mais to relation ko zalaka ki parce baba ndeko na biso ba congolais baba ndeko na biso ba congolais mais relation ezaka yango wana mais tozo senga ke basala devoir o ya peuple bayebaki musala o bazo sala po lobby po bakufa te bazala juger te il faut ba na voix ya peuple ya soulèvement populaire yango tozo sala appel pa bandeko na biso ba politiciens congolais il faut boyeba ke lobby bokozala juger na musala obino bozo sala soki lelo bozo yoka ndenge tozo belela bino ke bo misa peuple bozo yoka te boyeba ke lobby peuple wana ko juger bino peuple wana ko boma bino to sala appel pe na ba militaire congolais ba militaire toza na confiance na bino parce que bino na peuple congolais pour le moment bozo nyokwama parce que salaire na bino eza salaire moko eza maigre au peuple ba famille na bino bazoko ko vivre na ngote yango tozo sala appel peuple Mokonzi aza toujours ouvert na ba politicien tout oyo ba kolashe Kabila mais ba sala sur place ba bimisela biso bato sur place awa na poto peuple Mokonzi asa gagner na ba combattant sur place na bango ezawate. Oui, likambo to tika kotuna yango te po ezali koleka na kati na internet vraiment makelele moko ezali koleka ete peuple Mokonzi aza ko travailler na G7 peuple Mokonzi azali kolia mbongo peuple Mokonzi azali peuple moyibi peuple Mokonzi ba bengi bino ba kombo nyonso oyo bakokaki ko benga relation na bino peuple Mokonzi eza nini na G7 surtout tanga G7 balobi ete Katumbi Moïse Katumbi pe balobi Kengo Wadondo bozali kolia mbongo na bango eza boni pona koyebisa peuple congolais zekonda biso eloko moko na sepelaka na wa mbo chaque fois répétaka loba ke peuple moko azo vivre na ba rumeur peuple moko azo vivre na ba sentiment donc peuple congolais jusqu'à présent azo comprendre position à peuple Mokonzi te biso tolobaki dès le premier jour tango to tanga ki message na biso officiel tolobaki to sengi na bato ba lâcher Kabila ezate bo lâcher boye la biso awate oya lâcher Kabila abundisa Kabila ka sur place koya awate oyo sa biso ba conférence awate koya awa po non place na bino eza sur place bo bundisa donc ba oyo G7 ne babimi nanga na yo tomoni bango na télé kande tomona bango toza ni ba numéro bango te toyebi même bango te. Donc baza bato oyo ba travailler na occupation ezo senga ke musala na bango nde ko kiko bikisa bango mais soki mbaza ko landa voix ya peuple te ba ko kufa parce que peuple congolais za isuzo baté parce que ba participer na gouvernement oyo massacrer peuple congolais mais soki baza ko koyoka appel na biso te ke ba landa voix ya peuple peut-être lobi ba ko za sauver par rapport na musala na bango oyo balanda ki peuple mais soki bazo landa peuple te ba yeba ke peuple wana ko rattraper bango par rapport na ndenge ba travailler ki na occupation.
Oui, tomoni awa lobby esili koleka video moko eleki na kati na TV Moïse Katumbi oyo vraiment ba congolais mususu baboyi mais ba congolais pe mususu baza mwa likolo moko na kati likolo moko libanda mais touti komona image awa Etienne Tshisekedi wazali président IDPS ayambi ndeko ya Katumbi komona ye Katoto na Katumbi okoloba boni pona ba rimer oyo ezali kubima pepe mokonzi ali ko travailler na Katumbi mais brusquement lobby tomoni video ebimi ye wana kutani na Etienne Tshisekedi. Bon, ngana koloba nano ya peuple mokonzi après na wena Tshisekedi peuple mokonzi a travailler na Moïse Katumbi te wana eza ba rimer ya bandeko ba okanisa ke soki ba kena voix wana ba kozindisa peuple mokonzi a état d'esprit. Jamais esprit école akate ngumba makate buka nakate. Donc bandeko wana ba osala mosala wana kanisi ke soki ba bibisi rimer ba pesi peuple pour peuple soki azindisa peuple mokonzi ba okokate. Affaire ya ndenge ba lobi Moïse Katumbi na Tshisekedi. Mais Tshisekedi zamba liboso ya ba politicien te. Hein? Ayambaka batutu yambaka ba fayulu ayambaka batutu. Donc eza affaire batu na siko Tshisekedi pona nini oyambika nani Moïse Katumbi parce que auto yamba fayulu kala mingi te auto yamba Jean-Claude Vouema je pense. Donc il faut pe batune pourquoi yambi Moïse Katumbi peuple mokonzi azawana amoni ka ne biso tomoni d'ailleurs bato ba publiaki ba image wana bazali bango ba place ba misi ba image wana mais eloko na kolobake ndenge bakutani wana soki bazo sala pona malera ba congolais en tout cas peuple mokonzi a lâché. En tout cas position na biso ezana soki eza pona malera peuple congolais nde bakutani biso en tout cas to kotelemela bango. Balobi le 28 août peuple mokondi ekundaki Etienne politique ya Etienne Tshisekedi kasi peuple mokondi bozali kotika kombo ya Etienne Tshisekedi te ezali boni ezali eloko nini ezali kotinda bino muto esi bokundaki akufaki bola musaka ye kaka bozana posa na ye to boni non tolobaki boye tokundi mo wei mo esprit na eza ko punja boyokaki biete tokundaki ye mais esprit na eza ko punja oyebi na ba cimetière moso ezalaka soki oke kuna okukuta cimetière batiango ba chaîne. Ça veut dire esprit à Mutuana, eza esprit mabe ko bima n'importe quel moment kendo sala mabe. Esprit à Tshisekedi eza ko punja surtout et lati mwana naye Félix oyo akomi pion munene ya aja ya ba Rwandais po afandisa bango na nzela dialogue. Na bandeko mingi bazali koloba ete pepe mokonzi mesana kofinga bofinga ne mwanda semi bofinga batu nyonso bofinga batu nyonso mais comme na tout ya G7 pepe mokonzi bazali kofinga te ezali nini yango bandeko mususu bazali komona ete neti bazali ko participer na bango yango wana moni na manque ya kolobela bandeko o ya G7 po bango ba uti na kati ya PPRD. Bolobela bane mona semi bolobela ba opposant mususu bolobela même Kamere mais na peuple na G7 oya Moïse Katumbi bozali kolobate non omoni bato bazolo bongo je pense que baebi kotambola peuple mokonzi te surtout yanga na bokecho wana na ti peuple mokonzi parce que biso mi balende tolekaka baolo bake tozo finga te mwanda semi to finga kiye po azokende kokota aokende kokota na gouvernement après asengi ke bapesa Kabila nini 3 ans encore to fingiye Tshisekedi ba fingiye po azokende dialogue to fingiye mais Fayulu to finga ka ete mais Fayulu c'est un collabo azoli ambongo to finga ka ete pourquoi parce que aza quand même na eloko oyo harmonique tozo mona ke azolo bela quand même ke article 64 pour na soulèvement to finga ka Fayulu te tozana epere na respect mingi Fayulu ayaka kawa atambolaka naza mutu ya bandundu te mais Fayulu aza mutu abando mais na mwa muke oya salaka to finga ka ete omoni kulutu nanga Jean-Claude Vouema aza na parlement aliaka mbongo to finga ka ete omoni peuple mokonzi aza wana pona ko finga pona bifinga finga te bato oya G7 biso to sala ki pato ba lâcher Kabila to constater que ba lâcher Kabila siko oya zo kota mwana sembi to fingiye oya za ko bima to fingiye po bazwa nini biso to maboma toza ko finga ba bazo kota mais oya kolobaki ati Kabila to kotia na observation asala musali na Kinshasa awa na potote to finga kate pona ko finga après bandeko o bazo lobake bozo finga te et surtout bazo se adresser pa wayambo parce wayambo ndi mutaza na bili ya ko finga kaka bango moko bazo ebisa wayambo impoli ko finga eleki kaka bango moko botinda ko finga donc toza lisuba na mikete mutako manipuler biso te to ko sala oyo to moni keza juste pona peuple na biso. Ok, tokota na likambo oyo ya M23 oyo bapesaki amnistie bakotaki na kati ya ba institution na biso na kati na Congo bavandaki mwa kalme mikolo silaki koleka me mikolo oyo M23 elamuki lisusu pona peuple congolais ali kwanda biso kobeta lisolo na lolengi mboni
mais yango tozo yebisa bango il faut ba croire na peuple mokonzi bandi make peuple mokonzi eza mouvement moko oyo ya état d'esprit parce makambo oyo M23 to annonce ki yango déjà que M23 ekozonga to annonce ki yango déjà que bokomona ke ba moi oyo zo ya liboso M23 ekozonga parce que eza parmi ba carte ya Kanambe po atia désordre na Congo po afanda po élection esalemate mais malheur po na biso tomonike M23 ezongi bandeko na biso mosusu oya IDPS na bandeko ya tribu ya Tshisekedi baza komela champagne awa na mutu ya M23 oya za Roger Lumbala bazo tambola na ye bazosala ba photo partout et pourtant mutu wana aza élément ya M23 yango zomona ke bato wana lelo bazui manduki na bango babaluseli peuple mokonzi po bayebike po bazala à l'aise na musala na bango ya M23 na Roger Lumbala il fallait ko attaquer peuple mokonzi po ba yebike soki to attaquer bango na ba rimer boye ba kozala faible non bande ko na biso to yebisi bino bande ko na biso oyo ya Kasai oyo bazotambola na Roger Lumbala ba yebaki makambo bazosala wana eza bien te po Roger Lumbala aza muta M23 lelo baza komelane ba champagne Roger Lumbala participaki na massacre ya bana Congo est-ce que soki ezalaki ke mutu muswahili moko ake koboma bato ya Kasai est-ce que baluba balingaki basepela na muswahili wana mais tomoni ke bayambi Roger Lumbala calmement po aza mwana na bango mais auti koboma baswahili il s'en fout c'est ça balobi banda bokunda na kozonga mwasi mali susu bokunda IDPS pepe mokonzi ekoma kaka biso bokomi kozwa liboso ya bandeko mingi na kati na komba oyo bolingi bamona bino nde mutu bozali komema komba oyo bandeko mingi basiliki de bazali kosilika na likambo wana baloba nini po il faut to ebisa pepe bazali kolanda biso makambo oyo bazali koyoka po tolongola ba idée oyo bazali kozwa. Je pense que na kozala un peu clair na bandeko bazolanda biso parce que peuple mokonzi azoboya koloba ba makambo oyo ezoleka. Omoni peuple mokonzi a se réserver bandeko na biso peuple mokonzi azui leadership ya mutute. Peuple mokonzi aza ko travailler na batutu. Mais mutu oyo alingi amemela biso ki ba élection na kati ya combat biso tozo boya bango donc problème oyo peuple mokonzi aza victime lelo a comme victime ya nini parce que to boya ki ba élection na Allemagne balinga ki to voter mokonzi bande kwa Canada États-Unis ya partout boye bake awa na poto ba élection elinga ki esalema ko bimisa ba leader biso peuple mokonzi to boyi yango monike bazolo bake peuple mokonzi akomi kolinga ka za la leader biso to leader a motute lelo to uti ko implanter peuple mokonzi awa na Hollande directement ba tout o ba koti toza na égalité mutu aza na sima mutute mutu ali boso mutute biso nyonso toza peuple congolais tozo bunda ndenge moko mokonzi ya mutu azate tomoni outi koloba awa pepe mokonzi ezali plateforme lokolo ba plateforme nyonso ezali na kati ya libanda ya mboka oyo ezali kobunda ete un jour Congo ezala libéré na maboko ya bapaya tomoni susu kaka ana kati na popo uta koloba likambo moko etali soulèvement awa po moi na kota muzindo nango te bobi kama soulèvement après soulèvement et avant soulèvement après soke salami ou bien soke salamité boko sala boni siko organisation ya peuple mokonzi parce que totali plateforme o ezali to bengi yango apareko awa ezali plateforme mais organisé ils ont un président, ils ont un porte-parole, ils ont ils ont organisé na lobakaka, c'est-à-dire ceux qui likambo ezali oui mutabimi aye koloba que mais to tout le monde na pepe mokondi o alobi mususu o kuna lobi mususu o kuna lobi mususu c'est-à-dire ko moi des autres organisation ngo boko sala boni po bozala organiser na kati ya pepe mokondi boko maloko la non peut dire exemple ya pareko lelo soki ya pareko lelo to lobi ete Congo comme libéré ko kitambala moko po eza déjà très organisé. Non, peuple mokonzi a organisé, et ça un message officiel. Oyo, beaucoup bandomona peuple mokonzi kozala mutu moko koloba, mais oyo c'est ça sensibilisation ou bien mobilisation. Peuple mokonzi membre tout place à Zali, azana droit à mobiliser, mais azalaka na voix ya peuple mokonzi ça veut dire il y a soulèvement populaire. Mais oyo c'est ça message officiel et kozalaki kwaza annoncé na mutu nyonso. Donc na kati ya peuple mokonzi, mutu nyonso azo travailler sur leurs compétences naye. Oyo ayeba kokoma bien azana place naye, oyo ba militaire ba na place na bango. Donc mutu na mutu sa rôle naye. Donc na peuple mokonzi mutu moko taza na monopole ke ngai ne na boye non. Ah na peuple mokonzi, donc toza bien structuré, après toza ko travailler parce que tu as une question après Kabila
Donc biso après Kabila ezala na soulèvement populaire, ezala na coup d'état, ezala na élection, tozo promettre na président oya koya ke biso tokokita après Kabila. Donc aza soki na biso tokokita parce que tokoki ko banda continuer toujours na 8000 km tozo sala tout na soulèvement populaire et salema après wana tokokita na makasi tokokita po izamboka na biso. Ok, merci mingi ndeko eso bien parlé vraiment so likitoko to oui nako pesa susu wayambo oui oui to bino nyso moni wayambo boketu wayambo oui to so ne merci mingi oui merci mingi ndeko eso to so na ndeko boketu wayambo ndeko boketu mbote d'abord pour na ko banda masona biso mbote mama Pati la belle. Mokona lelo muni yango boni mokona lelo ndenge to yambi bino na kati na Hollande vraiment po ndako ya mbaka bapaya te pambola mite to fungoli maboko ya kwemba pepe mokonzi ya malgré bato balobaki mais to sali makasi quand même to yamba bino a okoloba boni non moni na omoni bitumba tozo bundela motote tozo bundela 60 millions de Congolais biso tout na bato bazana ba compréhension na bato bazo bunda juste biso tout outil kati ya nation congolais. Donc en bref biso to sepeli bande kuna biso na Hollande ba kokwa luozi ba papa Goliata bango bazwaki tana bango ya ko sala banalise pona ko komona bitumba o biso na peuple mokonzi tozo bunda lokola bamona ke ngonga na bango kokaki bapesaki invitation babi non biso état que ba membre ya peuple ya nation congolaise to moni pe tous la représentant ya ba diaspora congolais bazana Rotterdam yangona to yaki. Ok, likamu oyo etali Moïse Katumbi asili ko ya awa to ba video eleki e bayambi pa Etienne Tshisekedi yena ndeko na ye bayambi na kati na Belgique okoloba boni. Mais mama Pati la benakali si lelo po na kati ote polo kaka na likambo ya Katumbi wana ba nungu ebimi ke bino peuple mokonzi bozali kolia mbongo ya Kengo Wadondo bozali kolia mbongo ya Katumbi mais lelo yo tomoni akutani na Etienne Tshisekedi oloba boni. Omoni eloko nyonso bombali na molili ekobima nango kana polele en tout cas ngai boketu wa yambo po mutaso mbanga eza pasi moni tout d'abord ndekona Moïse na mona yete na solola na yete na telefone na yete na ebi epete na vana na yete donc lelo oyo soki akeko kutana na Etienne Tshisekedi un groupe bata mafia sikonga na osani ngana osani bana problème na bango mafia bateka Congo na monde satanique baza ko continuer toujours koteka Congo baza ko continuer toujours kozwa mabele ya Congo ki ba pesa na ngona bapaya. Moi je crois que tout ça là c'est les distractions. Naza leader naza tout d'abord l'homme le plus populaire ça jet privé sanda kwa piscine kwa bango bazoloba mais naza l'homme le plus populaire ko le quand même ba Moïse Yohana ko le kabato bilenga za la complexité et puis naza pona ko sa publicité ya Moïse. Moi je crois Moïse atikala pe ko tanga kombo na ngate po ngana le kaka na tanga komba Moïse. Ok, bilan ya peuple mokonzi après ndenge to mona ki bobandaki bobandaki tilelo bilan nango eza positif ou bien négatif? Bilan ya peuple mokonzi c'est le diaspora congolais. Peuple mokonzi pekisa musique awa peuple mokonzi et pekisa ba politicien baya na poto visite officielle. Peuple mokonzi bakwesi pour babomi pendant 33 heures politique ya Alain Delon Alain Sitoni Montana Al Pacino politique des peuple mokonzi bomi yango. Tout d'abord peuple mokonzi kane na zoloba peuple mokonzi ezako kende ko libérer mboka. Peuple mokonzi après 1960 tina lelo peuple mokonzi a besoin ya ezwa pouvoir ndenge peuple ya Hollande ezali ndenge peuple ya Belgique ezali ndenge peuple ya France ezali. Peuple mokonzi bilan nango na bitumba o ezali positif malgré nano tolongoli nano occupation te. Ok, boketi wa yambo mot de la fin na bandeko bazali kolanda biso na kozo tamingi te pona sololi déjà na ndeko eso. Ouais, normalement monde de la fin kozaka mo Congo kozala libéré hein.
donc ngai swe na ngai ezali kaka biso tu ba diaspora tozala bomoko mpo na Congo na biso tolongwa na pasi toyali fait diaspora a joué rôle mingi na bandeko baza na Kinshasa na ba Congo na bandundu to benga bandeko na biso tu baza na Congo toyebisa bango ke Ari du Hippolyte Kanambe c'est rwandais alinga briser 3e mandat bato tout basa la soulèvement populaire ngana sepeli na mama Vero Mulanga mama Vero pakoyana mama Vero yak pardon pour oleka inapercité donc mama ndoya mama Vero nde akoyi koloba a expliqué bato qui est peuple mokonzi et puis rôle na ye na état ki mama na peuple mokonzi zani nga je préfère mama Vero lobata na Chiluba pour ba comprendre que na peuple mokonzi ezala rende Congo mobimba betu bana betu ayaya lelo tuvubala mu peuple mokonzi tudi bayikila mala mimpa tudi bayikila malo akukala bantu bamwa bwaluka tona bananga bilumbu to tu bonso tudi bana ba mu Congo mu diaspora tudi bana ba mu Congo ti tu fuila nchini tu fuila chini matu cons ujulwa ni malwenda tujumulwa ni chintu chimwa tukumbusha Hippolyte Kanambe kaji tulongana tetu ni tetu bwachi chiboma ya to bwachinya mema njimundanga tuvumwa lelu mwa beu tukuyikila malwa mimpa mu peuple mokonzi kono no mvana shiji ya peuple mokonzi bidibi amba chini peuple sikidi ye ya souverain kidi ye ya utuenza maluonso nwangati peuple noeli hanyima nukaji nwenda nenu peuple noeli peuple kwehi peuple mokonzi sinye ya peuple peuple kutu vote bantu bonso peuple kutu amba maluonso nwangati peuple noeli hanyima nukaji nwamba malu abunyi bwa peuple kani nwamba danga peuple to bwa chini chimoma ya to bijibi ntatisha biabuni tuni bana bantu bwama tutu yikila bantu babwa nukaji nunyoka bantu monsu mioi mibi bwachini chimoma ya bwachini to tutu kila mamba malo amimpa tufutu tuangata tetu bonsu bwa tetu kulangusha mutu umwa Kabila pinyo to aleke Kabila tutu tulongana vita totu ni totu bwachini bana bayaya tutu amba malo amimpa mu peuple mokonzi peuple ki munanga ba totu kwikala peuple tout le monde debout soulèvement populaire qui dit peuple munanga tutu benza soulèvement populaire bwalu ku Kinshasa ku Congo pays wetu pays wetu tuji baba mangata pays wetu ni Rwandais banga chi pays wetu kati twetu kati na peuple kena mwakwambanyi peuple kena mwakwamba na shiji yanyi nonga ti peuple nuka nilongana vita ni peuple bwachini leke la peuple asomba tranquille bwalu peuple munanga malo amimpa peuple mpinje utetu tuji tetu nenu kaba imba nanga to tuenza peuple wambini soulèvement populaire bana betu ya ku Kinshasa jukai nenu bonsu tuji banye tuka tuja ni tuvi mutu ulela mu maternité bwa kena na shini jikuta to kura kena kokuto maluonso kaya na kokuto mai achana na kuno ayo mai akaji kuleru mukwabo bana betu waya kaji ni tuomba bishi me peuple mukonjo wambinyi udiwa enza soulèvement populaire bwa bantu bonsu bikala ni tranquillité bwa tumbusha muhaya udiku kwetu twetu Hippolyte Kanambe mutu nyoka mutu enza nunku matu konstituja ni tuju mabwa kaji peuple mokonzi uju amba malo mimpa bwa chika no bananga miyo ya chini
Kana na bananga komanda iso kana na bananga bokechu wa yambo benchi o banga chimakuta quel makuta muntu tu angata makuta suju sumba ma immeuble uju sumba ma voiture à danger kadi yebo banga chimakuta boito kumbuka ku Bruxelles kuloto ni ko Hollande boito kumona ko wa luozi toi kebi makuta mumpaya yetu tetu nani bokechwa ya mbubuke ba makuta komanda eso bakeba makuta ba tetu kula munwe mukali makuta nganya ni wambani nani jina jena ngani udu mundu hoisha makuta no yeki mongo jina jena ngani to bana babatu mama katumbi mumvoisi wamoni kadi katumbi chimo manyato katumbi mu travailler ni Kabila benza ma secret abo baji ba manya peuple mu zulula mesu tukadi bu zulula mesu peuple mokonzi tu zulula mesu avant nous to enza malu muishi lelu katona malu eno onso aji poisa mesu to adoma nenu kaiba nanga kana no bananga to twetu ni tukala debout peuple mokonzi ni soulèvement populaire ni kala koku mulelu tubala mu Hollande tujuba ya bintu ba bimpa kudi luozi tudi basanka ba tukwesha maluvu tujuba no bimpa bonero kumaya ni Hollande ni Belgique bantu mama bantu bafuma ku France bafuma ku Italie bafuma ku Allemagne bafuma ku Londres bafuma toni ku États-Unis bafuma babobu kwikala mu peuple mokonzi alors tudi bela meji tudi bamba nuku il faut kwikala ni mioyi mimpa atu esha jipamboli bénédiction nous mukani moy mubi bénédiction kana na kokuto il faut kunanga commanda eso kunanga bokechu premier kunanga kloko aluozi il faut kubananga balu bobu baji bitu moi Kabila dégage ingeta ok ndeko koko un mot pour Mkonalelo. D'abord na nous merci pour na peuple mokonzi ndenge s'installer awa na Hollande bino moko bomoni bokechiwa ya Mboazali mama na biso babolongo inda azangaki te mama na biso Vero Mulanga azangaki te Place de Jésus azalaki yo moko Pati la Belle ba commandant Goliath na ba combattant tout tozalaki awa peuple mokonzi officiellement na kati ya Hollande etelemi pe bendele ekotelema naza ko avertir bato bazo la complot contre Wayambo batu ya IDPS L Félix na batu ya PPRD boye bake bokechu Wayambo azaye moko te ngai en tant que représentant ya tous les ne Congo toza simana ye. Donc bosala la bino erreur te obozo linga bosala yango wana nazokola sebe message na bane Congo nyonso na kimanianga luzaba vobeto bane Congo kintwa ditwena vo sakana niye bokati Wayambo siwa baka mbamina donc boyeba oya kosaka na bokati Wayambo tokobeta ye na ndenge moko akondima te toza simana ye azobundela peuple congolais complot na bino bozosala na maye wow mokonzi oui maman la biso mabolongo yinda un mot pour la Mkonalelo. Merci la Pati la Belle toujours la Belle. Na pesi bino na merci batunyo sa Hollande ndenge boyambi biso papa Koko Alouose Place de Jésus toujours de Jésus. Donc merci amigi na sepeli tolie kitoko et donc eleki kitoko po to banina on a komba Nzambe to sukisi pena on a komba Nzambe. Donc na pesi merci mingi bon na lobika peuple congolais to zalaka ini bitumbo to zala ini po to komi na déjà na tango ya libération. Donc tout tika ko patana na oyo boye wala ba distraction na sengika ini
Ok, merci beaucoup. Ndeko Boketu, les 14 tozana combattants, bazana réunion le 14 novembre, réunion à Strasbourg. Un mot, on a évité beaucoup de la peuple mokonzi, tout peu beaucoup de la tête. Non, notre kolobango que peuple mokonzi, ezali nation et souffrir trop. Nation et souffrir. Même ban Israël ba souffrir qui na carte Égypte, mokolo bazwaki kembo ke babango banor ba obisa Moïse ke yoza libérateur Moïse abi ese nzambe bisibino okezala ika Moïse. Mais tango bake bapusani ban Israël musu batosaki Moïse te babisa tout d'abord Moïse yo sambela nzambe na tolingi to kavwa nae mokolo baoka mongongo ya nzambe babite Moïse biso tolingi to ka mongongo ya nzambe te tolingi ka yo moko ka mongongo ya nzambe les mêmes ban Israël wana babunisa Moïse atindaka Josué alobi Josué Zoambeli boma bato miracle nzamba sali pona biso bazako nimate ombre felingi kolbanini bazako cracher si prophète Kimbangu ba congolais ba na valeur ba ko pesa papa Kimbangu respecté balingo pesa moto nzamba atindela ki ponza babi avoyemba oyeba mo papa mo pa yeba no papa no na kata ndako soko respecter papa noté ndenge ni na libanda ba ko respecter bino yango moni batutu babunda bitumala wangu malamu eza bokene Strasbourg basala ngo malamu turingi kimye zala soki nzela na bango ekomemela biso liberté memela biso mboke zala libéré pourquoi pas il fait bango pe baluko bango nzela biso totali ke non tolanda ba papa Koko Luozi po tomoni vision na surtout ngai na spirituel na ngai na mona ke toujours pembe na bande komone pembe na ba ndoto na ngai pembe ndoto na ba pembe na ngai na mone na moni ke ngonga ekoki na landa ye yango na landi ye doya la ninga te menga ndi landi papa Koko ke na spiritualité azali nango to kangama na place de Jésus et le ngona bandingo to pe sa force yango moni to na besoin ya force wana et le ngona ba papa Cobra bande kwa Congo to bomana biso na biso te bokota na ba je ya ba politicien na te ba politicien na basi basombeli bango bana na bango ndako na sous-sol à Congo ba politicien na ba bongi peuple depuis Nzambe asala mokili peuple congolais tous les pays les plus riches mais là tous les pays pauvres likolo kwa doraka bato nation yo eza kwa adorer bato badoraka un seul Dieu badoraka Dieu tout puissant. Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Dieu le Père et le Dieu le Fils. On comprend? Yango toye awa na Hollande pour na kolakisa bato ke Congolais ngai naza prêt mututu afinga na ye balanda te. Mututu obisu nzamba matisi azo matsayo na trône azo matsayo okokuta bato bako inokaka bato amboka na obi ba fort ni biso to sali batoke na Congo ba ke papa Kimbangu aki prophète ngapi na ye na jouer rôle na nga ebele pe na za ko continuer il y a ba mama qui pa vite batumba ye na 21 na batumba ye na moto ba belge batumba ye na moto il y a mama moko na Basankusu ano sanzo mama na matali kolo ndenge elie ba Congo baby ka elie mais na Congo mama moko matali kolo pazali do basala nzambe baya ebele na Congo ebele pe baboma bango na ba belge biso si tozo bika lelo likolo a makila na bango eza ko protéger biso ya to lobi tozo continuer ba plateforme nyonso nzamba protéger bango biso to na besoin unité o ba ko libérer Congo to na besoin tozo mboka mais biso to lo bakeo to bimisa mokonzi boto te bongo si mokonzi wana ba peseka libanga diamant moko est-ce mokonzi na za auto vota za esprit okola ngalo kwa mama vero kwa place de Jésus ka Koko Luozi mokonzi nzambe ne mutaponaka mutakoki kopona mokonzi te yo ko sala place ya nzambe te botika nzambe a jouer rôle na ye net ponga na bima na Kinshasa na zala Boketu wa yambo il appelle na mutu nzambe atindaka le musu kos veko sarik kende zwa leki wana akadre mais tangu nzambe a osalanga dessin na ngai muta tanga télécommande azate ya na bina remercier mingi Koko Luozi na place de Jésus na papa Cobra na mama Vero Mulanga do na papi atuka batutu Goliata biso tozo continuer na peuple mokondi
chaque mois tobando kutana pona kusala ba réunion na biso tozo continuer puis le 1er novembre nazo bimsa fondation Bokechi Wayambo na pesi petit dodo we chimbote talaka na bolingo apesi ngai salle à 300 personnes gratuite elle nerote likola kombo bato bakoya et puis message ya né toko clôturer ngo longo na ba kokwa luozi na ba place de Jésus donc nzambe abatela besononso. Ok, nandenge nandi ndeko Bokechu alobi na masese mingi kasi alobi ete na habite soki ndeko Bokechu linko laksa ete ndeko Bokechu na bandeko mususu oto zaki na bango le 10 octobre mutu na mutasali nzela na ye te nzela te po tozaka nation moko mutu moko ko sanzela moko te po toaka na aéroport moko d'aéroport na capitale peuple moko ndia ko participer les sous-soutés na ba pour le moment Maman Pati la belle oyaki na zemi oboti mwana lelo mwana na asekaka journée moko na mokili est-ce mwana no na kotika ye ubo obatelo melise mabele otiki mwana no ko melisa mwana buntu su mabele ezalaka te yo pesa mwana nini muke est-ce que ozana mwana na yo ozana biloko ebele na kati ya ndako na yo siko mwana na yo wana atumbi ndako na yo atumbi ndako bovondaka na ba or na ba diamant na ba bilo nyonso na kati est-ce que mwana wana soki biloko nyonso tu mwana na tumbi yango ndako eziki tango yo ko bimo ko kende est-ce que oboya okena mwana na yo oboya okena mwana to okende kana mwana no paza mwana no bango baba ndeko na biso to ko boya bango te biti na biso ezali ke eloko moko to longola nde Kabila bit na biso yango wana po bato basouffrir mingi na Congo bit na biso ezali ke tolongola Kabila sikoyo peuple mokonzi aza na bit moko ke tolongola Kabila mais sikoyo bandeko mususu baza pembeni baza mitema ya bien te ozo comprendre baza mitema bien te faut bazala mitema mona biso bango pe bazo bundaka pona Congo ngo bosiko biso na bango tozowela iloko nini peuple mokozi mangombe ezebele mangombe zakuna mais bango bakomi sikoyo nanu tolongoli atana nu Kabila ngote otopona mutu moko bon tokopona mutu moko ndenge nini yango wana nanu tolongoli nanu mutu wana oya zakuna te il faut tolongola mutu wana zakuna bongo après na sima bongo tokoyeba ndenge nini tokoyiko pona mutu nani mutu azana étoile bezala Wayambo ezala kokwa luoze ezala papa pasi akoyiko zala mokonzi problème ezate ezala bango kuna bakozala pe mokonzi mais bit na biso na bango ezali ke to sala eloko moko tolongola Kabila. Donc, na sepeli journal lelo Pati la belle, t'as toujours baboté. Moi c'est solo, moi c'est kitoko. Il y a bien na kati à Rotterdam. To sepeli susu na Goliath. Talaka binomo boy kombo Goliath. Donc nazali asoka koti na ndako na Rotterdam place papa passé ya mbai biso donc danser na sepeli ya trop ndenge na to sololi makamna biso leki bien to kutu ba kokwa louose très gentil mobile pe ki toko sourire bien donc na sepeli pe journal lelo koyama na tiki jona ngana pale kosa barika na atikali na pale ayibi ke ngana za mama mbondeli mboka donc na sepeli ya to mama suta donc aza kopesa biso mama boko banini tala kaka mabolongo eyinda mikolo nyonso tu donc to ya kaka na mboka biso elo na osenga tozala na bolingo nzamba pesi biso motema moko bolingo tozaka ya kabwana te bolingo leki nyonso so bolingo yali oyina muninga na yote osale mabete mais so bolingo ezate eza mawatro. Merci beaucoup Ingeta. Ok, ndeko Cobra, un mot pour la mokona lelo. Biso amour ezalaka malgré tous ces journalistes étaient tu comment quoi le prendre en Congo parce que tout sur le bité muta ko la Congo na place na ya zate na sepede ga mingi na ndenge pepe mokonzo yaki ko lona misisa na ina mboka oya Hollande pe misisa ngo pena elona mi na sana ngondima ete bitumba pena na bagi se bandi pena iboso ga ba black mais siko pena makampena e kompena na nzela to compagnie pe mokonzo za idéologie mo pena oyo penza pena biso ya nzambo pena zaka nango do idéologie pe mokonzi yanga pena ya nzambo do opera to linga odo mutu. Merci mingi na ndenge ba supporter Belgique ba France ba uti Allemagne bazalaki awa to sangana bango les mingi na mingi na mingi na mingi na mingi na mingi na émotion
pona mwana yeko botama awa na kati Hollande lelo mwana peuple mokonzi donc bana ba résistance donc abotami lelo awa yango na siona na ngwa OK c'est le sousou comme otika bisoté comme otombola toujours Congo le bosso ma partie la belle en tout cas nzambe ba pambola yo pena site na biso oyo lokole ya Congo oyo simbi pena Hollande fa to na des sites ma partie la belle na lokole ya Congo monsieur sur to yiba ngote oyo bundla mboka banda mukili banda oto yebi lokole ya Congo na partie la belle bango basi masolo do ça bango Congo reçu comme até à partir bango de ba ambition qui ne tina ba fo ya mboka pona ko bandingi bana poto na mboka. Merci mingi. OK, merci mingi maître Cobra, merci na bande konyoso o basili ko répondre na micro ya masolo ya sika.com ndeko Goliath pe tomoni o mukona lelo un mot pour na ndenge boyambi pepe mokonzi awa. Oui, na sepela trop na ndeto yambi pepe mokonzi. Pour na toujours na ba idée ya bokechu surtout ndenga telemisaka pepe na Congo kuna. Ya na mona ke ba menace so ke belebele na mona ke fonga na zala na lelo fana ke musala mena ke ite na e awana bande konyo so za na bango vraiment nazo encourager bokechu pe ndeko na place de Jésus na ndengi na ba to sala la place de Jésus ba mbule be to kenda partout asala accident para mboka asala accident para mboka alinga ko menzamba abi mi connaît ko kiti parce que ça mission para mboka donc voiture n'est déclassé faut photo en zone sango. Merci beaucoup Pati la belle. Maman comment tu as biso to soutenir dans la Nobimba. Merci à toi. OK, vraiment. Bon, to éviter ndenge to loba ndeko Placide ozala likambo loba pour mukolo lelo. Merci ma Pati la belle micro ya masola sika. Donc ebi to koda ki sale parce que ça m'a mboka sika to obela mboka faut ça kwana. Donc tu as eu ko bande ko mo contiper les gars très bien donc ngaba partout mboka je suis là. Donc tout ça wana para nini mais en tout cas on félicite pas musala osala e ba ti ba doit féliciter mingi eza mingité aux amons salibala emo tikinda ko bana oyeko la partout tout ça mais nebi ko nga me futao mutamo kila futao te ko nga futao voilà biso même mutamo pas du côté au soutenir baninga parce que tout le monde mboka quand on parle des pays faut ça là. OK. En tout cas, Ingeta, peuple, Mokonzi, peuple, Mokonzi, peuple. En tout cas, bandeko, to pesino mbote, obozo biso partout, to ça qui awa avec Pati la belle to bato tine la poto. Donc bana Hollande te maki peuple Mokonzi na kota Rotterdam. Mais to fait peut-être qu'il discipline à bango baboya qui réunion et ça la filmer parce que va solo masolo va masolo 4 ba tu ba kei to tira quelque tête bazali awa ne sikoyo tu ome bango mais là nga moko te le Kolo Congo TV to ça na site mon père on travail awa na kati ya mboka oyo masolo ya sika avec Pati la belle moi sur oyo vas-y beauté na ye a pesi ba na mboka na biso te mettre na boko Pati la belle mais azandeni awa kitoko to yamba kilelo peuple mokonzi outi na Belgique et ya kikotala na France pe partout hein. Oui ba outi partout to sangani na kati na Hollande po balobi ndako oyamba ka bapa te ndako e pambola côté voilà qui vraiment to bango malgré bato bele balobaki mais to ko boya ko yamba bango te po ndeka na outi ko lobanda ko yamba ka bapa te e pambola mité to solo to outi ko sala réunion awa to na suka bande comme soso si bakei ba o batika ye mutuntu ko tuna bango ba pression na bango pola mukona lelo eza bongo te eza bongo Pati la belle siko tu peux soma loba ouais tu peux soma loba peuple Mokonzi peuple Mokonzi peuple Mokonzi peuple Mokonzi peuple Mokonzi peuple Mokonzi bande ko ba bolingo na kombo a Dieu tout puissant surtout ba chrétien fait que zong sa lokumu pa ya Nzambe parce que tozo tambola tout le temps bitumbo depuis mboka na biso en occupation tout le temps to tambola na ba autoroute parce que Nzambe mutabate la biso na mona na Jésus Christ tozo sur lokumu et pas notre prophète Fumu Kimbangu Kolo Mabele ya Congo tozo sur lokumu na biso ndenge to e awa et pas koko na biso papa Lumbumba apesa biso makasi na bitumbo tozo bundela peuple pour biso na peuple Mokonzi
tobundelaka moto te tobundelaka nde nation biso na peuple mokonzi na liboso na biso moto aza te na nsima na biso mpe moto aza te na likolo Dieu tout puissant na se ya mabele ya Congo c'est la nation congolaise yango toyaki awa kovandisa peuple mokonzi mpona kokota na kati ya Hollande na surtout na mboka Rotterdam mpona kokutana na bandeko ya Koko Luoz na bapapa Cobra na elongo ya ba Goliata na elongo bandeko Pratique de Jésus masolo eleki kitoko diaspora congolais toza koyebisa bino na nkombo ya 12 millions de morts banda lelo nde tovandi awa bopesa peuple mokonzi confiance etat ke biso tout wana kati ya nation congolaise peuple mokonzi peuple mokonzi nanango mokonzi boye lisu na maseki na bapolitiki na bino ba mafia bokoseka lisusu na peuple mokonzi oyo eno komi longwa 1960 tina l'an 2015 yango tosalaki réunion voix na biso tosepeli pourquoi parce que toza na besoin ya peuple nyonso ya diaspora pe ya Congo tosangana bomoko parce que mboka na biso ezali na occupation bandeko na biso na minute na kati ya internet bomoni bandoki ya Congo basi bamonani bosi bomoni baloki ya Congo yango biso tolobi na peuple mokonzi toza na besoin kaka ya soulèvement populaire soulèvement populaire soulèvement populaire pona ni soulèvement populaire parce que bandeko soi-disant babima ba politicien ya Congo balingi biso ba peuple congolais totikala na esclavage tozala kaka na sima ya bapaya biso pe peuple tobai yango toyaki en Hollande tosepeli masolo eleki kitoko bandeko na ngai diaspora tokotikala jamais ko décevoir bino babundisaka nzambe te toyaki awa na salle oyo epa passer Pratique de Jésus ndoi ya Jésus Christ elongo na mama Veromula ngana ba Pichucho Mongo elongo na mama Didier Asuta ba maître Kelima Kapunda commandant iso bien parler ba papa Edi Bolombo ba papa Patrick ba star leta to sepeli na Koko Luozi na mama Veromula nga to sepeli na Pati la Belle peuple diaspora bo pesa biso confiance biso ne lelo oyo tokotambola na bato tozali voix moko voix na biso yali tolongola occupation toboyi élection na kati ya Congo toboyi élection na kati ya Congo toboyi élection na kati ya Congo ari di police kanam de ari di police kanam de na kati si tosuki awa et puis tosepeli pe ndeko na biso Patrick Efonja Somi Équateur ayaki awado merci nzambe a protéger ba diaspora merci Botiko Holanda wazala ki wayambo atopesa a parti zaki pressure ya moni organisation et là c'est pays awa mutuka mo lobby oui ezate ki obona mutuka lobby obona ndeni oui linko la sai que non changement pour me comme kokota na combat moniko kala ezalaki te mais peuple mokonzi vraiment amemi vraiment changement wana que non na discipline oui na discipline quoi en tout cas na sera ba na kapena site na biso o na kati Hollande ezali masolo ya sika oui to ko sa péter le collègue à Congo ya ko pesa les site na biso à la kati Hollande boko tara masolo ya sika o de ko mama combattant mama Congo basulu ko mama ki pa vita abundaka to za bomba obunda to za pena lokolo ya Congo tv.com to bosanité na caméra des grands combattants Goliath to bosanité na kata ya caméra to za na Carlos Kaluza azana bisokuna mais Blanchard et peuple mokonzi merci mingi au revoir merci ndeko Placide de Jésus to ko bosana te Placide de Jésus avec le collègue à Congo TV.com na kati Hollande ezali site oyo eza parmi ba site oyo eza hotel misape makambo ya nzambe makapete bansolo asika pe site munene oui makambo ya nzambe surtout ala le collègue à Congo vraiment bon merci beaucoup donc on reconnaître ngo donc ndima mi pe parce que ndime sili OK merci beaucoup merci mingi merci beaucoup OK merci beaucoup merci na bande konyoso o bosili kolanda biso ezalaki lelo le 31 octobre 2015 to yambaki peuple mokonzi na kati na Hollande vraiment botika la malamu mbotela bino nyonso au revoir mono kivangi nkele mono
kivangi bombe mono africain talangeti fuila mukeleo mono kivangi nkele mono ndome mono kivangi bombe mono africain talangeti fuila mukeleo bakundi bame beti bole la mumfinda bampangiza me beti bole la munzanza kalankangu wekinyonga kaka bakundi bame beti bole la mumfinda bampangiza me beti fui la munzanza kalankangu wekinyonga kaka Afrika izele yekimvwama Afrika izele yebya byonsono talankango ekinyonga kaka Afrika izele yekimvwama talantieto izele yebya byonsono talankango ekinyonga kaka Afrika inayala na bitu bote angalia bantu bakona dia njala Afrika inayala na pesa Afrika inayala na bitu bote angalia bantu bakona dia njala mono kivangi nkele mono ndombe mono kivangi bombe mono africain talangeti fuila mukeleo pangisa me beti bole la mumfina bakundi ba me beti bole la muzanza talankango wekinyonga kaka